La chaîne de sexualité, la chaîne de qualité. La coleka nanga na shema ya santivi, la coleka nanga na shema ya santivi. La chaîne la plus suivie. Babi lelonde eza koyinda. Kata yo biti babi basi kaka ba 3 mètres. Babi na 3 mètres te mo yezate. Donc babi maman na ngolo bini pona mokola lelo na ndeko na biso yo boutique. Moi lilo babi oza 3 mètres. Babi talo na sonité. Nazo bana na setina long charme. Babi moi si ne makolo milai facile à gérer. On bini ma chérie aloba. Tout d'abord, Nzambe merci. Pour mon lelo. Eza azarte. Nzambe ndem tayebaki ke journal lelo kozala awa. Parce que Yolande Palanga a vraiment petite sœur. Si on a dit petite sœur, to yebani vraiment très bien. Tant abandaki masolo na ye, toyebaki yango. Tant Nzamba zo pambola photo ndimali pamboli ya mungu. Amen. Nzamba o pambola. Toyebi ko soutenir ye. Tozaki na place ya muke. Ezali le rôle à bébé mutu moko azali koluka kobota boti mwana liboso. Alimité wana te, asuki wana te, abakse ya mibale ya misatu. Il y a 4e. Parce que vous avez une place à Moukier, que l'on a une place à Moukier, que l'on a une place à Moukier. Vous avez dit que l'objet, le projet monsieur est allé sur le bassin aussi, qui a miné mes collègues à Oyoyo, nous en avons. Merci beaucoup. Si d'abord le lobby, ma vie, basi, 4 à 3 mètres. Oui, le lobby, c'est ma félicitation, mais comme ça, voilà. Ok, si c'est un lobby, il y a basi, milai, à 3 mètres. Oh, I don't know what to say. Can you say something to Yo-Yo, please? Congratulations, Yo-Yo. So proud of you. Love you very much, cousin. Oh, how about your sister? Can you say something to Yo-Yo? Congratulations, Yolande. I'm really proud of you. Keep up the good work. Okay, thank you. Hello, Yo-Yo boutique. Lelo epana yo awa. Kesa ko na tuna yo. Est-ce que nous on sala boy? On senti prêcher na sima na obende ni. Pression de Tiani. Na makamebele parce que ozana bana, ozana mobali, au fond du salon même pas 2 semaines au bongisa on net na film. Na habiter ceux qui ko ba moi loko ni na place wana vraiment parce que na on vraiment on dirait moi mobile mais moi na moi c'est ko expliquer ba ndeni. Moi c'est mobali. Mama qui pa bana balba moi ça tonga mboka te menga na otonga. D'ailleurs zotonga. Oui. Obala pe. Oui, bien. Obala pe. Na bala. Vous avez bala combien? Na bala 4, na femme mariée ça fait 12 ans. 12 ans de mariage. Comment passe bazawa na bavanda na bango? Hein? Basala kate batela ka mobile mais yo na moni oza boss. Comme tu as dit que tu as 20 ans, mais 20 ans, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que qui ne musala aya pesa yo. Voilà. Cause la carte mbonga social. La muka sale loko. Sale loko na yo. En tout cas, ozala bien. Ozala te que mobile soit na ngoto siliko bo malibale ezala te. Bo oyebi koluka. En tout cas, na côté la na mani ko pasa lobi. Omoni mobile pa pesa respect. Oui, mobile a pesa respect na moi lelo. Mibali bafanda na mwasi o azana ngo. So zano na ngo te. So zano le côté. So ne le côté. Mobala otara ba le côté. Yango moni mwasi faut za toujours dire. Lande lo kolingi ata ko tozana bana 6. Okoke musala. Teach bana na onde nini ba ko tika to ebi ke lete lo bito tika te mais so ko kolisi bana na façon mo boya bien bana ba ozala toujours bien ozo sala ozo kipe o kabula ba ande ba projet na yo ya vie ndenge lingeli mais moi si nyon surtout au kioza capable ya osala o lo bel logo ya ya
1 second. Yeah. Action. Welcome to Yo-Yo Hair Boutique. I would like to encourage, I would say, the younger generation and to everybody. A dream is something that you follow. I open today and I open forever. Amen. Generation to generation to Yo-Yo Hair Boutique. The name will never change, it will always be Yo-Yo Hair Boutique. I opened 4 years ago to the same wish to go bigger and bigger. And then I would love for your love and support to always be there for me. And I thank God. I open in the name of Jesus Christ. Amen. Anybody that steps into Yo-Yo Hair Boutique is a blessing. Amen. Anybody that comes in with bad vibe goes out with bad vibe. Because they say we walk the same road, we may not be going to the same direction. I only go to one direction, which as a child of God, I will only go bigger and bigger in the name of Jesus. Anybody that comes in may bring me, will have to bring me, must bring me a blessing. So I'll cut the ribbon to the future Yo-Yo Hair Boutique. Tozana mère Lokoko. Yeah, place à bien ma Sisa Nicole lobi na mokola lelo pa na ndeko na biso. En tout cas, nazana esengo mingi pona ndeko na biso Yo-Yo. Yo-Yo Hair Salon déjà kitoko, place moko ya bien. Place moko penda ya facile ya retrouver. Donc en tout cas na sepeli bana eloko ya mwana mboka. Donc eliko ke biso nyonso to soutenir. Yo team nyonso to soutenir. Et donc babi okwa bino sima. Babe indika na kata ambiance ya yo boutique abisho ezati bopotana bobosepela na bana boboya kolo gucho le bini na basi o basala ka ke batela ka mbo mibali tile le basala ka mbo mibali badebia pona ba basi batela mbo mibali baba ngoto bobo baba mbaka sa comprendre ya ponde banane eloko ana bazaba mbaka sa pe ba ana matala ka lingala mbo mu na poto quoi pour ba 35 ans na poto c'est pas de leur avoir ça nani pas filmer pour la femme na na kuta kokota la YouTube ko na nyasa to kokota na boucher la kota kokota ka boy mami sala boya uti kota Yo-Yo déjà quel loco webinaire de qui je parle de mandori mandori babi biso to abasa makasi babi TV biso basa makasi bon mingi ezande oza kusosa suki aye olobi nini abi secret ya kozala na bassin eza mama sola bien na père bassin evanda oh banana no ba babi mama sola bien na père bassin evanda mona na sola bien na Léon Chaumba leader ko ba kasi na bassin ngo bassin Léon Chaumba leader yo ke loko to sansi babi guti kata babi a Star TV Mamobulu Turquie, Grèce, Banini Potana. Soro dinamai odindi. Mais lelo penda toza et pas Yo-Yo. Moi ça mon lai. Hein? Yo-Yo penda donne toza toza ma sola danger au bon na YouTube team de star. Biso to yara pambate. To yara place loko ezali. Voilà. Eloko so ezate to yate. Voilà. Donc ba star nyonso o yayebi ke abenga master. To benyo star to bata mana na bino lobo za star te. Balobi YouTube team de makambo. Place mso so basuki yango et puis basuki ya danger na kasi bo mona ba image. Hello. Lelo na nina lelo bifolo ba mo eloko. ABC ça yo ni tanga mona vidéo oyo. Donc encourager, c'est moi bien que ko ko caméra te. Mozo mo si to
Vraiment, je suis très contente. Yolande m'a invité. C'est pour nous les Congolais, il faut qu'on soutienne le soutien fait la force de notre pays. Il faut tous se soutenir. L'union fait la force en nous. Je suis très fière. I'm so proud. Merci. Merci beaucoup. Babi, champagne de champagne. Voilà. She's a